Africa Telema oye simami na boss ngala mon boss umela et ya liboso na kobanda ko remercier batu nyonso basimbaka émission bazabana oyo ezalaka présenté par Darling Love Babi mwasi ya nzoto mikie ya nzela linu babi nzamba boya ne ko compliqué facile à carrer difficile à manipuler ya liboso na ko remercier na madongo mabalobi la patronne couple ngoma mwasi ya ngani ya fioti ngoma umela mama yo yebiti yo la mama na quel ce qu'on remercie honorable Babi Tudonda motema ya Falon Tiala balobi couple moko on dirait kaka ya madongoma balobi couple wana eza mystique papa tozela kaka po tokangisa motima mbeni kaka ndenge Darling Love mesana kosepelisa bino lelo Darling Love aza na invité te lelo tosa sujet na biso lelo eza te bandeko na biso ya mibali ya poto batomboki balobi boye bafi na biso ya théâtre bango moko bakoma kotinela bango bafoto sexy to bakomisango lokola business bango bazela kaka pofika numero wana ebando esali to batindela yango kaka boya tindele mbongo lelo mingi na olobisaka bafi ya théâtre mpo batouche mingi bango babi bafi ya théâtre bakoma koteka pena nya bakoma koteka vraiment nya lokola lipa na nguba nde tomonaka na point mingi bafi ya théâtre nde bakoloba jerika batolekaka nalobaki Darling Love omoni te kaka na kongo alobi naza mpe wana na Africa Telema naza na Fanny Sosa awa mpo lelo sujet toolobela eza juste kaka batape na bafi ya théâtre bonjour Fanny Sosa bonjour lelo sujet na biso ezali ke mibala poto badéclaré mpo sango epanzala ke mibala poto basenga biso bafoto sexy bavideo sexy balobi te ezalaka bango moko te bino bafi ya théâtre bokomisango business ovanda na video sexy ozelaka kaka numero moko boye ebando sali oyo otindela yango bokomisango vraiment business mpo na yo Fanny Sosa en tant que actrice comédienne oloba nini na bato baoloba évitons la séquence pour nous en canadien chéri donc nga pour nga na okamwa mingi parce que yango bata poto mo ba garçon ya poto bazaki bakino to baza bata poto kuna babota makuna bavandra kuna baza basa ba business na kuna nga na okamwa likama parce que lelo so ba wiki ba fait théâtre bon il y a des filles au basala ba maramwana il y a aussi des filles au basala ba maramwana te ba kize mingi bino ba bisu ba daka ba beti c'était Darling Love surtout ba fille à théâtre Darling Love nga na oyebisa ok ba lelo oyo ba ba fille à théâtre nga na okamwa parce que nga mo était que fait théâtre je n'ai jamais ya ozwa image na nga ya bolumbu na nga ya otindela mutu mona poto po mwasi wa miyebi kaza mwasi akosa bêtise bongo te so sali bêtise bongo était que fait théâtre na okamwa parce que mobala nga poto autaka maman tombé du ciel te akoyi ya kiti na poto non et puis lelo bato mingi ba na poto ba ba buso ba na pour la biso ba fille TV ya théâtre parce que bango moko na baza bata buso ba uta mingi poto ko ya ko sala ba buso ba la bango awa comme si ozoni yango onzima te que existe. Oui, ça existe. Et existe quand on met en oloba que na oloba te que fait théâtre. Mais tout le monde a bouche autorisée ba publier. Bino ba fait théâtre c'est beau sans quoi. Bouche autorisée. Donc vraiment ba mbote be na bouche autorisée non parce que so moni mutu mususu ba publier na bouche autorisée ba fait be lo ba comme news. Aza na actualité té, asala que le côté avant d'aller dans ndako na bango bimata musu na butu mo ba kele temps musu na cheta, aroke temps musu na ba boîte pour ne pas faire de publicité à ba boîte. Que na boîte mo boye avant ni na ye ayoka ka la bouche autorisée aller à une news na mo boye maman et salamata salate akene na pas bouche autorisée ba publier pour nga je suis désolé vraiment désolé ma casse na ba garçon poto parce que bazana nous ba tout mo boye oh biso to mona na musika to envie ya bango parce que il y a des hommes anakin ba envier ba hommes à poto ba fille pe yakine lelo ba envier ba fille à poto na ba garçon à poto pour nga na mona ngo eza utilité ya obeta solo oyo mais na ina lo bakara parce que ngape na za fille à théâtre et ta que Fanny sur sa calibre 12 mon Batista malgré na za suna Batista té non et ça nga passe ma casque lo baké ba fille à po yakine ya théâtre bazora ba bilor la manga salté ba otina non na limite que mutu mo ba koza la conversation mo ba bien té na mobali
directement kaka aller azwimba moko molumu na ye apesi pour gagner quoi na moni on a la chance parce que yeza ba fait belé kudoa ba otika ba mitaka na bango na ba 1000 francs hein si faut na sala bêtise non sala ngo apona epike mais mama musika te ya ozona mutaka na ngo teka lelo so teki pa mutu moko na poto aza masa na ye mo beta musupe bo coopérer na bien ayebi yo teke bosola na mutu na ye allez ya moni eloko bongo pa na ye camarade na ye pa na yo sorno ezali en tout cas il faut basala bongo na conseiller na ba fia TV ya théâtre batika ngo parce que ça digne pour na moi si eza na digne pour na ba fille yeah surtout biso ba théâtre bazo bebisa na réputation ya musala biso to sala anakin on comprend na état que combattante guerrière ya marambo ba théâtre oyo et puis mutabe esprit belé je ne pense pas que na rozo bolumbu na timi na mutu mo boye o fele donc nandi mite mam na lo ba oli do manzita aye aolanda nga yebi et puis Sam vient à Sam na Paris bam na lo ba oyo yebi po neto sola na trop to mona ka kanite na YouTube wa yo mo lela e banini vraiment vient à Sam na ndombele na yebike mam na lo ba oyo yebi yango et puis mam na lo ba oyo noko na nga dede kofo obala magi kofo na Londres ayebi yango donc ce n'est pas dit on va pas bolumbu na ko tinde na ngoti mo ko ta msusu ala ba ambition na hote abula kayote au kuleta msusu mosi na e ko ba na poto na ba sa tonne que mo na poto garçon mo ya ki a ke poto avant d'être célibataire non il y a des hommes qui na kuta basi na bango kuna mo si mutabengi sa ye musuta kenda na mbongo famille te moi ça bengisi a komi kuna avant na moi si abani ko botsa pour na mikanda et donc ba ya kina ngala na za confiance ba mbala poto te mais ça ba ninga bi ba pesa ba confiance dit comme bébé na ye ba kota na libala che bango ba bossa na ye ezala ka oui ngana ibi mamolo ba mamolo ça ko za ko apprendre ngate na ye bien ngana obeta na sete na mama mambo ba ta poto ba lobi ba garçon poto ba tika ko salir réputation ya ba fille ya kin na surtout biso ba ta théâtre ba tika na salir ba réputation parce que je ne peux pas dire que bon, na évité sur les Sam Ndombele te, na évité sur les ala Lido Mansisi te, na Mbola, na évité sur les ala Junior Balanga te, donc na évité quoi? Na évité pour nous senga mutumbongo, sans lisolo ya malonga ndenge nini. Donc mutunyo surtout okomati na point ya osimba mutubo c'est que bo solo là qui déjà. Vous comprenez? Donc faut mutati ba boy ba mami na osala. Je ne pense pas que na ça ami mo na Facebook. Hein? Les juniors nommés dans Amina na Facebook allez to sola ka etake bandeko etake congolais ba congolais na congolaise allez lobby nango sans ko lingala sans ki chéri maman na bandu c'est que tindelanga boy ozo sali non réputation famille na yo o sali pe réputation ya Congo po Congo toza ba derrière to bunda ka magembo kana biso sondeni ba tolwa mi biso toza a to bunda ka makati na mboka na biso tande na za boye je ne pense pas que mutu mona poto roye biso ke na za na muni oyo ya mwana mwasi je suis sûr na on a donc bazawana ba yebi na on se pelaka na la bouche autorisée pour ya sala ba makambo na bandenge na ye la bouche autorisée boluka boye ba la bouche autorisée nani boye ba été donc na ba fi oyo bazana kin basala ba makambo na théâtre je suis désolé et puis na bongo na ran ba ngonga na ozate pour na sola pe na bata bongote malgré ko ye ba ndé ba baluka ba ye ba to ye ba ni penja bongote mingi eza ba fi oyo basala mingi ba film mama ya libanda surtout mobile nous sommes un producteur à Yeboye à Mekika reposa la bembe d'ailleurs au sopani lokwa yene mutaye na France a wanakin donc ngala linga mingi ba fia kini surtout bani so sana kati ona ntena okele o mobolobi ona na koko radio motobi ezaka mingi ba fi oyo basala ba théâtre bando ona komi ko accuser bato ba balexa peut-être ba fika o bazaka net ka ba net exemple Clarisse Plasma yena tefa za la raté azala nika na net yulu tozo accuser ba OK bangonde basala ngo bino ba fi théâtre ya télé a ya kini basala ngote mais non tomba lobela ba fi théâtre c'est en général oui c'est en général ngana otana yo journaliste to chroniqueur parce que bino pe bosa ba fi na biso ya libana to sala biso na bino biloko ka ndenge moko parce que biso to sala contradiction ya ba vi na biso bino bosa misala o bino ko tangeli vous comprenez to bino bosa sala o bino
nakotangeli donc yebaki ntango ekweli ngai ndeke yo tyaku mpe lobi ekozwa yo ocomprendre donc ngai naza koakize mutu te naye mpona kodefendre bato ya théâtre parce que ngai moko nasalaka théâtre ocomprendre donc défense naosala défense na nga parce que nayebi ke non ntango batangi kombo ntango mosusu ya miraesa ser nanga miraesa aza na ngola bambote ebele ser na ngai gabriel aza na ngola bambote ebele ntango batangi bakombo na bango soki baotouche deya biso bapetita bango oyo toza badescendant na bango tooyapi ocomprendre etake fi oyo asalaka théâtre na kolinga te bato bano bebisa baréputation na biso parce que eza na bagarso apoto wana baya kolanda bafia théâtre lokwa bakisengia aolanda ta mosuku apobwaka ye mais bato ya théâtre baolanda mpo na yebi ke soni okende mwa jine mwa kech mwa nini me nga sikoyo guerrière teti nde bapetisa batengi baobenga mutu rouge wana donc mutu rouge makasi talaka nde natelemisa basuki boye donc nakolinga te type moko aya uti poto aya kosaka nanga mpona ta mosuku 10 euro to 20 euro bonga nakundaka déjà pa mama théâtre nanga bakope nanga nasalaka déjà donc naza mutu moko eokela te s'il faut nasenga mutu moko eseke aza relation nanga na comprendre ke amitié nanga na ye tant soki kozaki mosuka mobali te nakosenga sam nomele telefone na poto parce que aza vie nanga tobetaka na ekati nakosenga lido masindi telefone à partir ya ngola parce que aza mutu na ngai tobetaka ne bakati donc ce n'est pas dit que bafille ya tv bon bato nyonso bazala malamu te mutu nyonso malamu aza te. Ok, merci beaucoup. Bambote na ona ba nyonso bazolanda ona Congo ya Lodi TV pe na Afrika telema balobi epa ya boss ngala mela bambote na yo contact na yo adresse na ya Facebook na ba fan na nyonso ba. Merci beaucoup pona ba fan nanga nalinga bino mingi mazo mikolo naza trop pete mikolo na sa série moko eleka na TV5 monde tosali bon eza babilo mon ya mambo politique na biso awa tosalaki mais eleka na TV5 nga naza na mikolo TV mikolo so niveau zwanga bozinga kaka na site na bino oyo ozala ngo bazwanga mingi na YouTube wana ngai Fanny Sosa calibre 12 nalinga bino mingi batapoto doze mo mukepo oloba biso pe bakino toloba makasi na opesa bambote na nga na mon vieux Sam Ndombele vie na nga Sam Ndombele pecha bela ki pesa va sikoyo na opesa bambote na Lido Masinzi à partir en Angola wana kala mingi et fou donc à suivre quoi et puis na opesa mbote mingi na junior na Angola ami ya Lido Masinzi na opesa bambote na mon vieux oncle na nga IDD Ekofo mbali ya Tantine Magi Ekofo na pesi mbote na bato nyonso baza na poto balinganga numéro ya contact na nga ezali 00243 89 99 26 599 00243 89 99 26 599 na olinga mingi bobenga ngai mpona kosenga nga bolumbu te vraiment na olinga mingi bobenga nga mpona kosenga nga mutakala te mutakala na nge tekamable mutakala na ngai esomba makate donc mutakala na nga egardama nango kaka boye mpona mutu moko boye olobi tolobi okuna kozala yanga libela kwa na olinga mingi bobenganga mpona baconseil mpona basoutien na bino esuma biso banini esumanga makasi mpona lobi na avance kwa bato poto nyonso tout j'espère que oyo nalobi eza part nanga soki moko amonaki nalobi na ye mabe donc excuse eleze mutu te na odefendre kaka kozala artiste comédien. Merci beaucoup pour les actifs c'est là dans le lobby il y a lobby oyo ayebi même que vous avez belé hein ba fan émission bazabana j'ai comme tous les la transition. Merci Jory comme pour la transition. Lelo toza awa dernier lo fasuka kiteki ya tambula ye a la répétition ya Fiston Nzuki Baptiste ya groupe figure de star nazapena oya bino bolinga minga mikala amesana ko sepelisa bino Marie-Jeanne Bololé. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Si j'ai la biso ya lelo ezali bo bande ko na biso ya libali ya poto balobi ba fille ya théâtre bakomisa nzoto na bango business bakoma kotekela bango ba photo sexy ba video sexy bombango même na ba téléphone bozela kaka moi code wana exemple 33 moko boye etindelo sali otindele mba moko aza na facilité otindelo moko pona yo ozoloba ni en tant que
En tant que comédien, vraiment, on regretté dans ma casse la première des choses. Parce que comme moi je suis là, Marie-Jeanne Bololé, donc je ne peux pas le faire. Naïbi, même chez moi, même dans ma petite soeur, deux fois, à cause de la connaissance là, à Mimoko en Europe, au monde, la première des choses, même pas en Europe, partout. En Sengaïo, tu peux m'envoyer des photos, mais quel genre de photos? Mais à Senga directement, la photo tu avec le soutien à moitié nu comme ça. Moi, je ne peux pas le faire, n'interdisant même des combats. Et ma fille à théâtre, si elles font ça, vraiment, de ma part, elles sont regrettables. Parce que c'est une personne que tu ne connais pas. Yo ye biété. Comment qu'on soit nous autres na yo au team de la ye. À quoi qu'on exposer yo pour rien. Tu t'exposes à une personne que tu ne connais pas. En tout cas, eza na habité c'est l'ignorance ou eza ba bassesse. Parce que les singa na ko sala ngoté. Pour les abalouka, les babamo, on a visto comme un moyen moins cher, parce que moi, pas tout ça sans valeur. Or, une femme, il faut garder tout le jalousement. Tout quoi, ils ont plutôt aux années d'intimité. Comment nous avons fait la bloc, ma fille a dit à toi, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas tout le monde pour rien, voilà, yoté, un souvent, on fait ça au coup, et on ne même pas à tel lot comme il y a valeur dans tout le monde. Et pour la bande de Konabiso, ndenge bazo acquise banga oh vraiment basala moko réellement maïninga na pambate likambo bimaka bo ete likambo chez bimi si boyo sala quelque sima peut-être boza la vrai bande Konabiso apoto balobi bino ba fier être comme lo bango ne mingi basenga kabino OK bango bazolo beza le contraire bino moko ne boko mo senga boko mo fana na même na ba téléphone to bakaka soki code wana et tu es obligé à continuer les photos sexy ou bien vidéos sexy pour oser la facilité il y a pas pesa yombo yozo lo bani pour na bande ko wana conseil ni yozo pesa mon compte bande vraiment na un peu chaud parce que est-ce que Monica ni beaucoup tinga tout ça en pleine répétition des mes amours réco voilà pourquoi Ndimina Solana et site Oyo Talaka Chéri Copetox Chéri Cop au moni conseil na opesa vraiment la première des choses na otaki na mibali wana o balinga ko senga ba photo et pourquoi vous demandez des photos nues? On a un soutien, on a un sanga derrière nayo. Pourquoi vous singaka? Parce qu'il y a des filles très fragiles. Ils ont des filles qui sont fermes et détectées comme nous, Marie-Jeanne Bololé, mais tous les amis qui sont pour singaka ngoko na ni. Pour ça la nango ni. Parce que tu as une femme, tu as des copines, vous avez des copines, parce que vous avez la copine de mon côté, vous avez des copines au bazar artistes et comédiens. Mais pourquoi vous singaka, vous cessez à vous singa? Et nous les artistes et comédiennes, partout bande kunanga à basse. Tout se laisser faire té. Aussi par photo na yo okanga wana muta sengi yo kaka tindelanga photo, aussi photo otindi. Oyebi o mutu wana ko sala yo té. Parce que batumsu swazana alingi amonaka photo na kwa sala yo babenga ngoni bluetooth. Atinda ngo partager ngona n'importe qui. Aux la famille, aux amis et connaissances, c'est ridicule parce que même ton petit frère a cru comme on a. Parce que ami nayo, sans le savoir, ami nayo a occupé aux amis, cousin nayo ou petit frère no propre ou papa nayo ou oncle nayo. C'est pas bien. Ma fille à théâtre, maman botika. Quand il peut sauter tout ça comme ma casse, la vie artistique. Quand il tout ça comme ma casse. C'est déplorable. On sait que les filles n'ont collègues n'ont pas théâtre vraiment batika et le koana et ça bien été. Donc et ça n'engage pas si deux fois on a zo kokoloba même pas si jango parce que ça me fait très mal, ça me touche au cœur. Ne pas mutu ou peut-être au dit non mutu a proposé nanga ou azan nanga entre binom balé privé. Mais exacte mutu moko oyebiteka ami moko simple ami. Oh, peut-être, attends, tu vas passer $100. Qu'est-ce que tu vas faire avec $100? Les gens tu vas répéter, on a 6 na staff, à mais moi 2 bières, moi l'autre les petits nango. Ce que tu appelles sur ta 100 francs, même si appelle sur 100 francs, n'a pas tout on a photo, n'a s'exposé pour wana no n.
bafille ya théâtre botika parce que nayebi toza na miti na kasi te mais baza ebele na monde na biso artistique donc pour ne pas citer les noms o bino pe boyebi o basexposaka tomona même bafoto na partout na bafacebook bazali mais nesi biso vraiment na figure de star eloko eza te ngai nakoki kosala yango te mpo biso epa Fiston Njuki azodike biso na ndenge moko te ntembe te mpo ndenge eza wana vie na ngai Manitou ayebi makambo nazoloba te ngai nakoki kotika nzoto na ngai te yo mona motaka na ngai yo nani bongo soka bokio na ngai amoni sika ngai nakoloba nini nakoki kotika nzoto na ngai te naza mongo kasi mpona expose nzoto na ngai eza te. Ok, merci beaucoup. Ezaki Marie-Jeanne Bololé. Marie-Jeanne vraiment à lobby. Ezaki clair. Combien a été? Toloba Marie-Jeanne. Bambote na ba nyonso bazolanda yo na Afrika telema pe na Congo de bambote na yo na ba fan na yo pe adresse na ya Facebook numéro na ya téléphone pour na ba soutien. Vraiment bambote na nga na pesi na Onos Diamona na Londres. Onos Diamona nga Rombo man papa na Cecilia nga Rombo papa na Cecilia ba gros bisous les jolis potou na papa na Ashley ba gros bisous ya odette ozali banga ya patience wait ya odette ya bosa nyote ebi ke bakoni nazozela tala bafana na nga nyonso na obalinga ngati na Paris partout ba gros bisous. Ok, merci beaucoup. Pour ça, les langues madongo malien, toloa, tozonga, on peut se contacter, mais ça là non, il est comme moi qui bololé wana, oh yon a nous vraiment talent à reconnaître, pas na boy, à reconnaître Marie-Jeanne Terre, pour Marie-Jeanne Terre, à se maquiller wana, mais talent moi le mot ezon. Na se qui bino bana nanga ya mpote, bana miki, bana patu, bana ya Roma, bana Europe. Bote na bino, ngai mama na bino ye. Ndenge za wana soko meki na katabana ye. Mikolo na zana tuba ye motonga. La maene na natakaza este pelisa. Tozo ningisango mikolo yo. Lili me mafina ngai yo nazo ningisango. Bongo Sandra Lita. Yonde Sandra Lita. Na jo pesa numero na ngai. Numero na ngai za boye. Soko yoti 00 243 85 21 38 705 00 243 85 21 38 705 wana bozanga moko Marie-Jeanne Bololé nazana mutu na sim sa téléphone. Ok, merci beaucoup. Ouais, remercier la Badoubouillon, ça va ma émission Baza Bana. Vous avez présenté par Darling. Moi, mon balo a Simbi Caméra, la Bigérie, comme étant mon balo à Boyama. Andimana Zanga, mais à la sang ranking. Nous avons remercier encore Babi Viela JPWelo. JPWelo, Woumela. Il y a Darling Love, il y a moi, la vie, c'est la femme. Et là, qui remercie le docteur John Moutabaka Jerry comme étant c'est bien les bandés, bon, mais ça, les bino koyiba. Mais il y a tout, on laisse serrer, cimenté, pour cater, Jerry comme étant tous les cas de transition. Merci Jerry comme étant pour la transition. Nous avons toujours la répétition, il y a Fiston Njuki Batista, nous avons chief la répétition. Bonjour Chief. Bonjour, journaliste. Ok, merci beaucoup. Chief, si je la biso ya lelo ezabo, bandeko na biso ya mibali ya poto bazo accuser ba fille na biso ya théâtre balobi que ba koma côté que la bango ba vidéo sexy. Ndenge liboso ezalaki koloba que mibali ya poto basengaka ba fille ya théâtre ba vidéo sexy bango balobi eza le contraire. Ba fille na biso ya théâtre ba koma kokoma même ba vidéo na bango na kata téléphone. So bazo de la kaka code wana ça les sim pour kaka envoyer les maman à la facilité ba tingela. Bona bandeko oyo basala kamo na théâtre ozoloba
sikoyo eloko nga na koloba nazokamwa ekamwisi ngambo koma bango biso bato babwakelaka kaka baartiste oka o artiste comédien azoki mwasi ya bato asali ebo o artiste ya mwasi asali soki ndenge nini non eza ke telefone oyo tokomosalela mikolo yango nde ezobebisa bato solo na kati ote comme si ozo nier yango mais or que bango balobi ezalaka existaka mais ça bon ça dépend eza na bana misusu baza na bandako par ba Facebook na bango ba WhatsApp ya tout ta musu pe atiali pe mamune a télécharger atindeli mutu ta musu aza na Angola na Poto partout siko ezala te soli kamo esalami ba bwakela ka baptiste c'est pas ça ceux qui vont posa bo salir bandeko na biso ya basi baptiste pardon boti to bo na posa bo salir baptiste comédie le roi biso banibali boti ka pardon. Mais babi les amba qui a trop vraiment basala comme conseil na bande ko biso qui a trop basala bon comme conseil na ozongelo no mo mke o lobi bien balobi siko balobi ezate ke yo moko omoni mais balobi soki bande ko na biso ya théâtre basala kango bon tu solo na kati otenga na journaliste obi ba sujet muso dans la teka bona la ligne inspirant mo eza bande ko na msa libana nde ba yeba makambo e pasaka libana no makambo e pasaka na ki to ba to sala ka o bino boloka ba journaliste biso toyoka mingi bino eza ke ezolobama ezosalama bandeko na biso so bakomi na kwa oloba bongo ezani awa na Kinshasa pendant que mibala poto kutu mpwati ndelo mbongo foti ndele video sexy bango ba peza le contraire ba fina biso nde bakoma ko bomba yango na ba téléphone bon par là ngana koki ko contredire yo te pesa musala na yo soki bandeko na biso ya basi bayaya na ngai ya basi baza na kati ya art ya théâtre ya cinéma na baleki na mikolo na ba mama so basala ngo na pardon batika comme conseil batika. Ok, merci beaucoup Chief Solo bambote non na ba fan non nyonso oyo bakola non na Congo ya Lobby TV pe na Afrika telema hein balobi ko kene musika te pa boss ngala yane likamba mutu azana eloko naye kasu kubi ansa bambote na yo na balandi no nyonso pe numéro na ya contact pe adresse na ya Facebook. Bon, la banino na numéro nanga 089 63 83 055. Na bambote na opesa lycée Mosu, bambote belé de Sika Zali, la bosanité Kelengabe, la bosanité Jean-Jacques Ngabe, mère bafo oyebi o petit na bino, la tchede makolo, la mingité aussi. C'est ça la soupe. Numéro de contact il y a Facebook, il numéro normal. Ah, nga bena Facebook na linga ngote mais la pesa ga numéro na nga na saila. Déjà 089 63 83 055. C'est ça. Ok, merci beaucoup les Chief Solo. Maman passait sa mangwa. Ozoyoka, eza darni love tene mtalobi. Bino wa kuna libanda bino ko yebi ba réalité za libanda. Bande ko biso ba ko ba ko ya na bango. Eza na ngate ya. Ça n'engage que lui. Oh darni love yo pe ngate. Maman pardon s'il te plaît. Yebi na so na bosani na ki na vivre bien. Les métiers noirs Alain Mabia. Yebi na ndemu to asala ngate na tibo na solo boy. Na bosani sur TV na nga disha motomètre me bazibeba. Limbisa petit no ezaka ko mambo belé la mutu na to ku la madame la Bélici beba na Mexico c'est bon madame Abiki. Oh mi konne. A chanter te la madame Abiki a kufa ki Mabiki. Merci. Ok, merci beaucoup. J'ai commenté que au milieu de mona. Donc ezo yinda mabe. Ezo yinda mabe mama madongo mayomo zoyo kaizanga ite. J'ai commenté tout les cas transition. Merci, Chérie, comme dans la tradition, dans la cantine à Bissopé, actrice, il y a figure de star, il y a Fiston Zouki, artiste, dans la Awa, Meda, bonjour. Si j'ai la biso, il y a de l'eau. Bande de la biso, il y a des photos, bazo à quitter, surtout bino, ma fille à théâtre, bazo à quitter bino. Bon, comme à côté que la bango, ma photo, c'est dit, non, que bango peut passer ma bino. Vraiment, on va dans même dans ma téléphone. Donc, parce qu'on m'a dit qu'on doit les baigner au caraboué, aux adméliens pour bannir à Sali, après, ma maman, au ciné, les photos, c'est dit, pour la facilité, ma ciné. On a eu aux autres bannis comme artiste. Bon, en tout cas, vraiment, on a fait sinon bonjour. On a eu comme on a mis un indicateur. En tout cas, ma cambouana vraiment, oh, bah ça là en haut, ils a passé.
honnête biso na kata kuna so figure des stars en tout cas ko sala tokoki kosala yango jamais atamba na moko mais ta meilleure zone yango hein bakiki vraiment ba fille surtout ba fille à théâtre ba beti c'était pour ni balobi te ke bana ki balobi ba fille à théâtre yo zone yango comme c'est les alaka mais ba yebi ke ezalaka existaka très bonne ba photo ba publier yango na Facebook groupe autorité ko na en tout cas soki ezake ya solo wana ba fille à théâtre bazo patina ba photo na bango po bambela poto batina na bango mbongo na o regretter nango trop parce que moi si asa fier na nzoto na ye moi si pour mobali amona nzoto na ye ezali facilité moi si abatelaka nzoto na ye pour mobali wana tant on sotindele photo ozani yebisanga bunini ya kozala nango pour abimisa livre na ye pour papa na kwa ya abala yo au sala moté toujours au soukaneka na jamais paté en tout cas vraiment ce qui est sur on va continuer nango batika neti nga meta navigateur jamais na ko sala le kondengwa quelles que soient les conditions non sala yango ti donc ça vraiment ndengwana mais la carte de la zone de l'eau na rattrapango yo zo na mingi lobi na ko to fiki de start ko sala est-ce que oyebi motema moko na moko yo za mi est-ce que oyebi motema ya Marie-Jeanne Bololé oyebi motema Fatou yebi sama no bon ceux qui n'a pas insisté toujours la figure des stars parce que président Abisso Fiston Baptiste Atuki en tout cas vraiment oyo alobara na biso pe oyo la kisaka biso en tout cas toza attention vous obara na te pour toza bien éduqué na kati ya mouvement la biso toza na temps na te mutu soka se fait na mettre navigateur même na TV président azawana pour na kosola na ye akuta ngana ye na solo ne c'est toi wala te kapesa ni numéro ba to mettre là ça non. Ok, merci beaucoup. Bambote na ometa na ba nyonso bazolanda yo na Congo ya Lobby TV pe na Afrika telema et pas ya boss ngala numéro na ya contact na ba fan na nyonso ba lingaka meto ba message na mona meta pona ba en tout cas merci le numéro na ngai ya téléphone na ngai na batu nyonso o ba sepela na meta navigateur numéro na ngai ezali 089 48 91 063 dans le numéro na vraiment yango wana na batu nyonso balinganga pe na pesi mbote na ngai na Jerry Kobe mobile kitoko en plus na bosanité Fiston Baptiste Atuki mobile pembe na pesi mbote président na ngai na mingi na pesi mbote na ngai na ya na ngai vraiment motema David Photo ana Londres Petit Kizuma azana Londres Irene Kingumi azana Londres Afi azana Londres na pesi bango mbote pe na bosanité mbote na ngai et pas Alain Motema bébé odo to lingaka mingi kwa wana sa bébé na biso na pesi mbote na ngai baninga na nyonso fini de star na balado na bosanité mbote na ngai trop na Magizola moi ça mwindu en tout cas la pesi mbote na ngai trop na batu mingi on a lingaka vraiment la pesi mbote na ngai Chen Mukendi Vicky Lembikisa Atunga Mukondi ya Masina Petro Congo va tout boss. OK, merci beaucoup. Merci maman. J'espère que tu commis na souka émission na biso bazabana. Hein, on est présenté par Darling Love. Tu vas maka mususu ko lo bate ko Darling Love yone mtoto sala benga na sa bote. Bango ba lo banga ni na biso bango ba lo bande. Hein? Et ça ni likamuke, likamu plus ezali to lo ba vérité. Plus ma bezali pe to bomba te vérité te. Vérité ne eleki nyonso somona ngai na peut-être pour na na koloba na bafie wasalela wana na opesa wana avi na wana opesa ona peut-être na mission ko ya ko Darling Love na mission na net na oloba te ba ko basalela ngote ba o basalela ngote na ebite Darling Love za net na oloba te ke oyo te po eyindaki vraiment po bana poto pe batombokaki balobi bakoki kwakisaka bango bongo te ape bana kini batomboki bino omoni nazali na répétition ya Fiston Nzuki Baptiste ba o komesana osala ngo conseil Darling Love ayebisa no botika bino pe bandeko na biso poto so komesana kosenga ngo botika nebi ke bozaki bele ya kolanda émission bazabana émission bazabana balobi ngana obenga ngo pe na ko émission bazabana azi sponsor
officiel to bamutu ya bato ya Jerry Kobetoxko John Maons ezali likamuke mutu aza na katuku mianza na ye o bamadeso makaso nyokola Darling Love na kwaka yo eloko malongo sala te Darling Love alinga mbongo te nga alinga nde contribuer na musala na nga pe ezati ke soki bomoni Jerry Kobetox a monté mission atie nini numéro de téléphone na Darling Love eza ke so Darling Love caméra na minute ane eza te obwaki caméra soki mbonga cassette ezangaki opesi mbonga montage ezangaki opesi noke boya te na makambo falenga mpe na ye mpo naboyi lobe koma ya biso bachroniqueur naboyi koma ya biso bajournaliste mpo na minute oyo deja eza ya bato ya théâtre lobi ye mosu biso tolingi bongo te toboyi bongo bino bandeko mpe Jerry Kobetox nanga esa sujet moko ebanda mpo tobolobi kaka ke tovivaka kaka na bino toboyi te eza problème biso mpe tosuna eza mpe na bato mosusu oyo baza na kini maotina ndeko ne aza ya poto mbo esalamaka mais bino bokoma kaka bino problème eza te to badeja adage wana temekangama toliaka na bato ya poto ekosala eloko te bocontinue mai tosala yango na ndenge bien nakomi deja na suka parce que deja réponse esili bakomi balingi bazonga na mosala bango nabosa te na baye nyonso bazosoutenir émission baza bana honorable Babi Tutonda motema ya Falon Tiala mumela papa tozozela kaka kongo elobi fo eganga merci encore na mwasa tembe balobi Charlotte Mavinga moto ya bato ya Tony no Muzizu Tony ya Muzizu parce qu'il y a pas ma copine privée c'est vrai c'est Darling Love na boyi na oloba mingi te nelike bozaki ebele merci na bino nyonso bolinganga bopesa la cadette de la presse chance opesa mikolo nanga te o wana bozapaka na te na poto wana bopesa yango te menga bopesanga chance merci beaucoup la linga bino mingi ciao